Mbote na bino nyonso bandeko na kati ya Yesu Masiya bino nyonso bisika boza kolanda ngai nzamba pambola bino place nyonso bozali donc tokutani lisusu na rendez-vous na biso ningi kaka to misana ko partager parole chaque semaine na fin ya semaine et puis na thème na biso tozanango to kofungola ba branche ebele ningi na prometa kibino thème yango ezali bongo na français bon je sais pas na titre au thème je sais pas comment le dire en lingala mais thème yango ezali fais-toi belle pour ton époux ou pour ton mari mais na kati ya thème wana ezana ba branche ebele semaine où taki koleka bomoni ke na lingala na komaki komisa mi komisa kitoko pona mobali na yo. Mais bon, j'avais pas marqué il y a libala, mais bon, comprenez que par rapport il y a développement on a salaki, n'a pas préciser bien, alors toujours solo là, libala, toujours solo là, qui marioté, toujours solo là, bah yakato vandate, toujours solo là, concubinage té, au maramo concubinage, pax, non. Alors toujours solo là, libala. Batu oyo mwasi oyo abala yenda komikomisa kitoko pona mobali na ye. Vous comprenez? Donc yango wana nazongi lisusu pour te continuer toujours na tofongola lelo branche mosusu mais semaine wana oyo euti koleka tofongolaki ba branche ebele na expliquer ki bino pourquoi pour nini nzambe parce que tolobai tout ça vraiment na lingala et ça sera mieux tolo bango kaka na lingala malembe to komisana ko kabola parole na lingala muke donc tolobaki yango bien pour nini na expliquer ki bino pour nini nzambe d'abord asalaki que bateau ba ko servir ye bazala lokola ye tant na lobaki que bazala lokola ye na lobité que ba koma pe banzambe non. Nzamba za kamoko, nzamba za mibale te, bazara 2 t, bazara 3 t, bazara 4 t. Même quand on parle du Christ, on a de français. Mais takakaton a tapé ce qui tozolo bela Yesu Christo, donc azape kaka nzambe. Yo wana nzambe moko wana tozolo bela. Mais bon après ce qui osa ba fongoli yote esprit esprit balongoli au voile te oui ça là qui voilé mutu comprendre le mystère wana te. Le mystère de la piété à comprendre c'est moins difficile. Il y a un moment où la religion est belée, baboya kondima que Yesu Masiya Yohana Kakanzambe. Et bon, après on a des procédures sous les la façon il y a pour comprendre. En fait, ma façon de comprendre en gros eza ebele. Témoin pe tokoya nango mikolo oyo eza koya. To na expliquer bino to kabola ensemble mystère wana. Il y a Yesu aza nzambe. Pourquoi Yesu aibisaki Philippe sogomoni bon ils ont parenthèse hein pourquoi Yesu parce que batebeli ba discuter rapport na makambo yo pourquoi Yesu aibisaki Philippe sogomoni ngai omoni papa voilà donc grosso modo Yesu yowana kaka nzambe mais il faut développer il faut expliquer bato yo misusu banimaka te ki Yesu Masiya yowana ni mokeli na nyonso bameka comprendre ce qui Saint-Esprit en tout cas egolinga pour faire comprendre bango parce que biso n'était to forcer muta à comprendre ben Yesu Masiya c'est lui le Dieu le Père c'est lui mais après il y a d'autres explications il y a coupé ça par rapport il y a mystère wana il y a Jésus-Christ et le Père en fait parce que Yesu tanga zaki na se avanda ko solola kaka papa na ye ngai te papa pourquoi bano zong sa matuka et papa et pourtant yemo ko za déjà papa ngo pourquoi bano utina la père mon père qui est dans les cieux mon père papa nanga za na likolo papa nanga pourquoi donc expliquer mikolo ezali ko ya soki molimo santo et kambi biso et puis elingi que to meka ko kabola parole na likambo itali si je oyototi koloba. Donc, Lelo, n'est na lobby, tout comme on va brancher belé, on les a qu'à parenthèse, tout le bac qui est avant tout Sambela, tout ce qu'il y a sur le Mabo Kwanzambe,
tolobaki pe que pourquoi Nzambe a créé qui moisi, a créé d'abord Adam et après le Adam vous allez moroté, tu peux c'est que verset biblique. Adam vous allez moroté parce que responsabilité Nzambe a pesaki mobali, ils allaient tellement makasi que à mon avis que à cause à y moroté, donc il les a tellement mon nez batufo batunda batufo va se multiplier. Alors n'explique qu'à ngô à boire qui kosala ninga sala qui Adam a sali Ève a pas là azo soit sala sous sala ya mona sala kaka Ève a sala qui Ève na mon bandi à Adam mais a sali na ba a sali na mo ba différence ebelé a sali na façon moko qui kosala que batuba comme ebelé batuba se multiplier. Donc, dans le lenyango sikoyo poto se multiplier. Est-ce que tu peux se multiplier kaka en dehors il y a mariage, tu peux se multiplier en dehors il y a mariage ou tu as une obligation il y a que se multiplier kaka na kati ya mariage. Na solo la kiango na expliqué bino que tu as droit à ta mon côté na bandeli lisusu. Il y a que tondisa mokili en dehors il y a mariage. Pourquoi? Parce que le mariage a été établi par Dieu lui-même. Moni mariage Nzambe yemo konde acha yemo comme tabalisa Adam na Ève na expliquer kango excusez-moi na expliquer kango déjà semaine wana utolika donc bato balanda kité so bokoki kolanda et pas ya na chaîne na biso pas de na biso papa Limia bolanda so peut bokolanda pe na Christ crucifié boromona que na expliquer mambo nyonso yo na utikoloba. Si go lelo tozo fongo la branche mosusu tozo tala likambo etali kaka mwasi ami komisa kitoko mais za mwasi nini yango ko komisa kitoko na basi yango to lobaki pe que na lobaki pe que eza pe na basi mosusu baza basi ya Nzambe baza pe kaka na mokili oyo eza na basi na répéter susu baza basi ya Nzambe basi oyo Nzambe ye moko abala bango po mobali nda pona mwasi moni yoke ne pareil mobali nde apona mwasi mobali nde alingaka mwasi voilà ezalo kwa Nzambe pe apona basi na ye moko apona bango moko siko basi wana nyonso basalika eloko moko moni to konta nango malembe to kile na mbango te de peur que to bunga makamna biso sujet na biso yo toza ko kabola na mokolo ya lelo na bandeli susu bo excuse so moni que elobeli lingala eza moi ya ba contretemps et na misala te vraiment donc to remisala malem nzamba opambola biso na komona Yesu Masia. Totiki nyonso na maboko ya mokili na nyonso. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, sois glorifié, sois loué, sois exalté. Je laisse tout entre tes mains, Père éternel, il n'y a pas un autre Dieu que vous. Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains, que toutes personnes qui vont me suivre, Père éternel, faites en sorte qu'elles puissent comprendre, éternel des armées, ce que nous allons partager aujourd'hui. Je laisse tous les frères et sœurs qui prêchent la parole entre te saintes et glorieusement. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont égarés entre te saintes et glorieusement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions tous comprendre ensemble votre parole pour que nous puissions grandir spirituellement ensemble avec les frères et sœurs qui vont me suivre en ce moment éternel des armées. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Bandeko balandi bandeko nangai nakati ya bandeko nakati ya Yesu nakati ya Yesu Masia invité sur le moment bongo bon to lobi kaka vous comprendre déjà loni na ina loba to loba ki que moi si il faut amisala kitoko pona mobali na ye moi si il faut sala kitoko pona mobali ne c'est comme on dit en français la femme c'est une fleur. Moi, c'est un fololo, un fleur. Donc, il faut tout le jour, moni apé saka mobali na ye, moi et sengo, ya ko sepela ke na bala moi si ya mabe azalakate. Nzambe eloko nyonso asala na likolo, na se ya mabele, na se ya mai,
na se ya mai et puis na se ya biso mokili au place tozali eloko moko ya mabe eza te oyo nzambe asala. Nyonso oyo nzambe asala eza malamu. Bolimbisanga bandeko, nyonso nzambe asala eza malamu. Nyonso eloko moko te oyo eza que nzambe asala ya mabe eza te, ezali te. Donc mwasi ya mabe azalaka te, mutu ya mabe azalaka te. Mutu moko te na mokili oyo akoki koloba que non, tala mutu wana aza mabe, tala mutu wana aza misu boye, tala mutu wana aza monoko boye, aza mutu boye, aza biso ngana mutu wana koloba bongo tokosalaka jamais mutu. Ti tokotikaka mokili oyo tokotikalaka jamais kosala mutu. Donc yango wana nakobandela lisusu mwasi ya mabe azalaka te. Soki nzambe aspesi yo chance, opportunité que obala ndeko songolo a présenté ndeko atien ndeko songolo ya mwasi bon ou mobali na nzela na yo poke obala kolanda te ko comparer te. O mwasi mobali ya Mireille azalaka kitoko, ngai mobali yango mwindu boye, mobali yango elongi boye, mobali yango non. Non, o nzamba pesi yo yango wana kutu nde bonheur na yo. Oya ko rater bonheur na yo pona kolanda comment l'apparence. Apparence ekosaka. Olanda te poka mutu aza kitoko non. Soki nzamba pesi yo mobali ya mwindu, zwa mobali wana ya mwindu. Ata yo mwasi olingaka mibali ya pembe, zwa ye nde bonheur na yo. Ndima bala ye maman. Parce que quand Dieu t'envoie quelqu'un, il va toucher ton cœur. Tu ne vas pas résister, ma soeur. Tu ne vas pas résister, mon frère. Donc, nzambe na likolo, loko nyonso asala eza malamu mingi. Eloko moko te asala oyo erata ndi balobaka. Eza te. Nyonso asala eza malamu. Mais moi si sikoyo nazongeli mamu na bande koloba. Moi si pourquoi moi si faut komisa ami komisa kitoko pour la mobali na ye. Moi si faut komisa kitoko pour moi si d'abord toujours sur la non moi si avant tout la moi si spirituel. Moi si ya bonzoto normal. Moi si pourquoi moi si faut komisa kitoko parce que moi si nzoto moi si ezana ba caprice ebele na ebiti ningo ba caprice lolendo na ebiti ningo ba caprice na lingala fa. Donc moi si nzoto na ezana ba caprice ebele ezana ba bosenga ebele moni. Et puis moi si aza fololo moi si il faut apesaka mobali goût tout le temps en fait. Faut vraiment tant mobali moni la plupart il y a ba païen, il y a ba toyo. Bon, là ba chrétien père, ba chrétien belé au batambola baza un pied dedans un pied dehors, au baza la mwasi na ndako mais azokinde. Ko tala susu libanda na lobité que basala ngo kaka pour mwasi na ndako baza propreté. Non. Ou pour moi c'est un daba bibongisa raté ningi na mokili balobaka que miso ya mobali etondaka te eza te que miso ya mobali etondaka te nazo meka ko corriger place wana faut pas kolobaka miso ya mobali etondaka te miso ya mobali etondaka mais mobali nini ya ba sœur nanga miso ya mobali etondaka nango mais mobali nini siko miso na ye otonda mobali nini miso na ye kotonda eza mobali oyo azotambola na mobanga nzambe ya solo mobali oyo akenda église chaque dimanche te non mobali oyo asimbaka bible te église asokoli atie soki nini repasser les pantalons chemise tous les dimanches non ezaka yeka te na pekisi bato bakenda église te misaka mobali wana te mobali oyo misu na ye tondaka eza mobali atambola na obanga nzambe na ba sœur na bokanza te mibali nyonso bazali ndenge moko non biso nyonso tozala bongo biso nyonso tozala mobulu moko je vous dis laissez tomber vous comprendre donc nzambe soka touché yo regarde vous savez la personne qui est touchée par le Saint-Esprit
Ça se voit. Et monanaka. Et monanaka. Et monana. Au sentir que, en fait, bateau bayeba qui est na vie moko boye. Bazon di makakate, mais moto azana ye, moi si na ye, mobali na ye nda o comprendre. Alors non, Dieu existe. Donc, mibali oyo misu mabango etondaka, bazali. Pour ceux qui n'ont pas pêché au moins si kaka moko, yoanaka ozala na ye, ti bogo tika mon kilo yase. Alors moi si ya pêché, sozo tambola na obanga nzambe, nzamba ko tondiso na bolingo moi si wana. Siko yango nde sikoyo que eza place naza koloba que moi si faut misala kitoko pona mobali na yo. Soki nzamba tondisi mobali oyo atambolaka na obanga ye na bolingo na yo mwasi, mais yo pe mwasi faut misala pe kitoko te sœur nanga. Comme misala kitoko lingo ba te que ozu ba faux cheveux, au ba cheveux artificiels, au décorer longi lokola Jézabel, non, non. Binumo kozala maman boyi maman nazolo ba. Ma sœur kozala bien, kozala propre et lingo baka te kabelo. Te. Ngala lo barango tout le temps. Beauté à moi si baye barango na se ya kabelo te. Non. Beauté à moi si baye barango tsokaza naturel. À se maquiller légèrement. Ok. Et mon anate. Asa naturel na souki na ye. Na souki na ye. Nazo ba bien souki na ye. Beauté à moi si yiba na ningwana. Beauté à moi c'est yeba na raté ceux qui a ba make-up a ba kabelo a milai a ba wana ndia za kitoko non 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 okomi komisa kitoko pona mobali na yo en étant naturel mukolo kokufa wa cho kabelo te c'est mukolo kokufa ba okundo na kabelo te. Voilà. Bon, mais ça n'a cause naturel, ma soeur. Et ça bien. Koka sonité. Ata ba kabelo kata osukiawa et kata obwe. Et ça ya yo. Conséquence ya bo kanga suki ko tchaka. Faut assumer ngo. Voilà. Bien sûr, olingi, on s'est coiffé, après, on s'est boti sikoyo, on komi malem bo mesana. Vous savez, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Si tu marches dans la crainte de Dieu, mais je vous dis, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que j'allais dire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, cela veut dire, si rien n'est impossible à celui qui croit, veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Soki ozana foi, kotambola na kobanga nzambe, kokendeka église te na fantaisie. Après tu vas coucher avec des hommes n'importe où, n'importe comment, les dimanches aux allez, alléluia, amen. Non, non sur la bateau te. Non sur la bateau, un pied dedans te, un pied dehors. Non. Nazo solo la te na bateau na. Nazo solo na bateau yo, batambola kana obanga nzambe. Parce que la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Moutou a tamboula na obanga nzambe. Azara n'échec jamais de la vie. Donc ça nous témoignage moko, yanga moko. Donc ça témoignage à baton souste, donc ça plus yanga. Bande konanga. Ndiko moni ngande kona bino boye. À chaque fois nazo sambela nzambe na bolingo. Na senga blora mokilité. Ata na ba problème. Na tcha ngote na prière nanga. Na lobité que ma komi lobité toute senga nzambe otolingi. Ma komi zo le bela biso tout senga nzambe. Oyo nyonso tolingi. En fait, na foi nazara nango, na vandisa ngo, na Matthieu chapitre 6 verset 33. Na vandisa foi nanga wana. Cherchez premièrement le royaume de cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Nga na viva ngo nga. Na viva kayango bandeko na ngai.
du jour le jour. Na viva kayango. C'est une réalité. Et ça m'a solo m'a Seigneur à l'oba. Lukana no bukondia likolo nyonso ekopesa melayo. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. C'est la vérité, bandeko. Moni. Sokozo tambola na mbanga nzambe. Nzambe au petit côté. Jamais de la vie. Donc cela veut dire, ma soeur, ada souki katana awa, souki. Parce que ma soeur est belée, par contre, tu as ma plante, ma nini, pour souki, donc, et katana, à chaque fois, tchaka tchaka, bako kanga, ba souki, ba mèche, nanana, et comment on kate ma souki. Qui a comment moi chauve moukia. Moi souki, moi les bandits, balobaka. Et ça, problème, marche dans la crainte de Dieu, sois naturel et tu verras. Batuboka mwao ndi maraka ngasuki oyo et obota pona tiki ono mano sala kala na koti na vie ya sika. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Est-ce que vous allez comprendre? Ce qu'on a la foi, je vous dis, nous avons besoin au kozwa. Nalinga qui vraiment na telemawana parce que eloko poussa kabasi ebele bacha basuki ya milai place outil. Oyebite balongo na moto nani. Je sais pas dans talaki documentaire mon na Inde. Ils ont une secte moko soki secte nini yango wana batu bayaka kopesa dîme donc bazo pesa don ya nzambe moko boye ya ekeko bazo pesa don bango siko bato wana bazo teka yango allez pour basala soki secte na bango soki non mais c'est nefsi bino ils ont grave na Inde basi bazo balongola bakati bango basuki ba pesa yango don offrande et pas ya nzambe na bango wana nzambe bango otala boye nyama peut-être que l'éléphant peut-être que chien ou fourmi. Et babiloko ils ont une abomination de wana ba yitindeli bino awa bozo welela kosoma mbango zo tchana mutu na yo. Mais non, souki nzambe asala yo nango ma sœur. Komi sa kitoko ezaka te ko tchaba aba souki ya lokuta tolimbisa ngana liko komesa monuki. Non. Ozala no kitoko pe kaka na ningi nzamba. Donc en fait okoki kozala kitoko te mais ozande kitoko na ningi nzamba sala yo parce que wana eza beauté ya kodefa wana défi kodefa na lobi te ke bosala te bo se maquiller légèrement non je pas dit ça mais je suis contre basi oyo ba poa mi komisa kitoko afandi na kabelo afandi na ba make-up donc yeso make-up ta bimani banda te. Ça, c'est quelle vie, ça, ma soeur? Ou quand tu vraiment laissé à Kabelo nous a quitté. Non. Quand Dieu t'a créé, aïeba qui na ninga salelio, beauté na yo, yango wana ninga salelio. Kabelo nde la sera beauté à moi cité. Quand c'est tout, tu vas Kabelo belé au kangi photo, bateau comment commenter, bateau encourager, na bateau ba encourager à bateau, on encourager mon tout dans le mal. Beauté à moi 6 ans c'est à Kabeloté. Donc bref, komi sakitoko et lingi kaka kolobate ko tchaba faux cheveux. Non. Ndenge nzamba asala yo bien. Obi soki yo mo vandi. Obi non. Mikolo ngamoko ba photo nyonso na nozwango kaka nini nazali. Mannequin moko ya noir namibienne ou tanzanienne mais azana États-Unis aza mannequin aza noir moko impossible azara toujours na moto rasé atiaki loko te ne longi na ye. Pourquoi bazwaka ye a tourner ba pub bani pour ceux ezali bando olanda kitoko kaka mais bazwa ye te. Voilà. So ils avaient vraiment beauté à beauté. Dans la Bible, que Joseph a qui beau de figure. Et l'onginé a qui kitoko.
Esther azalaki belle de figure. Et longinise, on a Bible ngati. Mais moi si on a besoin d'éteindre, on bosse à la combona. Voilà, beauté za nango te kakanase ya kabelo ba sœur nanga. Bo misa na kozala naturel. Comme komisa kitoko pona mobali na yo, et ngolo bakaka te kubata manase ya kabelo. Non. Non, non. Misa na kozala naturel. Puis ça papa en fait envie à mon akaope naturellement. En fait na ninge ozalaka. Amisanaka gomono ta mono kabelo salio un mois muteme combien 400 €, 300 €. Calculer ma dépense, nous au salaka en sœur. Sur les qui vous économiser on a foyer d'abino. Vous pouvez faire quelque chose. Pour ma sou qui boucha quand les gens ont des dépenses incroyable. Comme ça qui toko et l'ingolo ba kakate kobata manasima ya suki ya lokuta. Non. Mais ça la cause à la naturelle. Et ça le roi biso bato. Basi ou nazoloba basi yanzame. Pour nzambe pas na basi na ye. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a na basi na ye. Mais tu kini malem poto iba basi ya nzambe ngo baza banani. Et sali ndenge nini ba koma basi ya nzambe. Pour nzambe za mutu te, nzambe za esprit. Mais nzambe ko koma na basi comment? Tu limbola yango, tu expliquer yango pour bomeka ko comprendre vraiment malamu. Sikoyo na lobaki yango bien que na mokili yo pour tokoma ebele, et ça la moyen mususu te tokoma ebele à part na kati ya libala. Ba sœur oyo bomikumisa femme seule. Oh nga naza mwasi nazala nga moko, c'est pas grave na sala ka bana na ngai, on tika na crèche, on tika bango boye, ka façon pesa nga boye nga pe nazo sala, je me retrouve nazo sala likilemba boye na nga na poussa mobilité. Mais eza lokuta moko impossible. Ozo mikosa ma sœur. Ozo mikosa basala yo po ozala na mobali. Na yebi ki ezala bato mosusu oyo abotama arobalaka na été. Il y a des gens comme ça. Je le sais. Les bateaux baza ebele oyo nzambe asala, la plupart à bateau nzambe asala, c'est ce que j'allais dire. Nzambe asala bango po babala. Paul yemo kwa si décida ya bala na été. On tapekisa ki ya bala zata. Yemo ko asi décida ki ya bala te. Ma pierre bazaki na basit. Bazaki na basi, mais une fois à côté na Christ. Une fois à côté na Christ. Bazaki sous na temps vendre na basité. Ba komai ko kino sala musala. Mais mutu abenga ma po bala, mutu normal abenga ma po bala. Pourquoi moi si fois dans mobali et mobali il faut azala na mwasi toujours la plus mwasi pour te lobi comme ça qui toko pona mobali na yo. Donc toujours lobi la plus mwasi. Pourquoi mwasi faut azala na mobali et mobali puis faut azala na mwasi. Ce qui tout tangi na Ephésiens. Bandeko na ngai na chapitre 5 verset 5. Et commis boye okana kombo Yesu Masia. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Mutu moko te ya ekobo akokota na bokonzi ya likolo. Mutu moko te ya ekobo akokota na bokonzi ya likolo. Moko te. Ezanga na combien monté? Mutu moko te ya ekobo na bandeli. Mutu moko te ya ekobo akokota na bokonzi ya likolo. Na bandeli yango. Boyoka. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Si vous nous posez aux questions,
maman oyo vandaka yo moko mikumisaka oza femme seule oza nanana bana baza bien oza nuna besoin mobali te mibali mitu pasi mibali boy mibali boy siko posa na yo ya nzoto osilisaka yango wapi pe na nani à moins koyebisanga que yo okendaka na ona nzela ya abstinence. Ah oui, on a tout comprendre. Mais est-ce que nzela yango so kotambola na obanga nzambe te okokoka yango nzela ya komibatela wana po soki ezaka que omitika la femme seule po koma obimina José obimina Roger obimina Alain obimina boy okokota na bokonzi ya likolo te ndeko na ngai yango wana et en fait esengeli que mwasi azala na mobali aza motuya epa ya mwasi eza kwa mwasi paza motuya epa mobali po bokoya na kati ya ekobo te soki totangi 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5 tout en anglais 1 Corinthiens chapitre 5 1 Corinthiens déjà tout en haut le mbango 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens tout en haut le mbango 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1 à 5 boyoka nakombo ya Yesu Masiya. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Écoutez, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ok? Voilà Paul Nimutazoloba. Il a conseillé à Zopesa. Pour na kokoya na ekobo te mwasi na mwasi fozala na mobali na ye na mibali te son mari sa femme. Est-ce que vous comprendre? Pour na kokoya na ekobo te mwasi na mwasi fozala na mobali na ye puis na mwasi na mwasi fozala na mobali na ye mobali na mobali pe il faut azala na mwasi na ye. Siko ba mama o balobaka mibali baza nga mibali baza mitu pasi nga na kobala na ngate na ovanda boy na bandeli susu ko poser question oyo po iloko akoyoka soni awa ezate posa na yo ya nzoto osilisaka yango wapi est-ce que tambolaka na obanga nzambe que nous se décider bon on lui bon ok c'est bon nga pe côté wana na retoucher te po na boyina raté bu konza likolo ou soit aussi ça rend na façon mususu o nzamba linga raté po ils na processus mususu te procédure mususu ezate à part libala pour ça la rapport sexuel raison pour laquelle moi si fa ko abi komisa kitoko po acte wana esenga rapé bo peto c'est un rappel bien ça. Il faut moi si mon bali a attiré pas moi si. Moi ça zoulé quand mon bali a zoulé la vie. Ça c'est ma femme. Alors qu'il est bien. Et ça lui est bien en fait. Alors qu'on sous la bien. Non, ils ont été causés parfait belé au chat. Non. Non. Moi si faut Luca. Moi savon mon coin. Moni pour tout ça la publicité tire le baba savon. Moi savon mon réseau sous la bien aussi sur le leki. Au tchekou de logoté. Au leki kakaboye. Papa c'est elle qui est passée ici. Attends, ça l'a quitté. Ce qu'on continue à la place, ça fait du bien. Ça l'a bien beaucoup impossible. Mais comme ça qui toko pour na mobali na yo maman. Pour la soupe, c'est un conseil. Moi si azala na mobali na ye. Mobali na mobali azala na moi si na ye. Pourquoi? Pour beaucoup y a une beauté parce que la chair est faible. La chair est faible ndeko na ngai. Nazo pesa conseil na ba maman oyo baza ba femme seule. O ba vana ba bango moko ba boko la bana ba bango moko. Papa nazo pesa bino ba maman toko lobelango
mikolo eza koya aza motuya na kati ya ndako baloba bongo papa aza motuya papa aza na importance makasi na kati ya ndako. Nazobisa bino bo remarquer banoyo ya mibali bazalaka mobulu o bayokaka te o bakolaka mwa bayokela mingi ba mama te bayokela ndi papa. Oui, bani ebele bazalaka mwa motu bakolaka mwa so papa lobi azongi malembe po bango na bango mibali ba se comprendre. Papa na otokika na papa mwana pe ya mwasi akoko yokela mama te mais soki papa lobi aoyoka. Ephésiens sur le c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc ma sœur nanga oyo ba bichaka na motu que kozala yo moko eza malamu mingi. Eza bien parce que tu gagnes beaucoup. Oza sala baliki les mozo sala boye, ozo sala ou bana boye eza malamu. Mais ce qui est malamu c'est que cela veut dire que obimaka na mobali mususu te tinda motindelo mobali oya yo bala. Pour ceux qui zakaka otika la femme seule pour okoyaka de kobo mais am na yo olingi omilingi te. Am na yo suka na ko wapi. Nzaba sala mwasi pozala na mobali pozala na mwasi. Mais sikoyo mwasi yango oya ndako libala il faut mikomisa kitoko pour la mobali na yo. Libala eza na importance moko ko sakana te. Au sala te rapport sexuel avant en dehors ya libala. Raison pour laquelle Genèse chapitre 39 ce qui total yango verset 5 à 12. Tomona Joseph aboyaki kokweya na adultère, aboyaki kosala adultère, kosala ekobo na mwasi ya maître na ye Potifar. Mwasi ya maître na kendaki gauche droite te. Elle dit couche avec moi. Tout en langue rapidement parce que tous poussent dans souka et tu vas continuer malaya siba. Tout en langue rapidement. Non, c'est pas vraiment tout en langue. Genèse chapitre 39 verset 5 yoka à 12. Dès que Potiphar le établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Au monument de Joseph, ça dit que tambola na obanga nzambe ndeko mwasi atasuki katana et kobota na kombo na Yesu. Ko minimiser ngote. Muto décourager te yo fwa ngoti na suki, fwa na nga partout. Ata liboke katani nga na wo chafwa vraiment liboke bu mususu bota. Bon moni ngabe na binyona na liboke mususu asika bo comprendre pété. Et le Seigneur a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores. Sycomores, ils étaient à monene, qui baroba na monene. Déracine-toi, plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Et ça m'a loba nangate. Et ça m'a loba mokonzi. Ah, qu'on se limite à kate. Tala, nzambe a pamboli. Ndaku ya idolâtre lokola Potifar pour Joseph achina kolonaye wana pour Joseph azawana na plan nzambe ezalaki ndenge wana place mwana nzambe aza pole na pole place mwasi oyo atambola na kobanga nzambe aza ndaku na bango eza na lumière akosakana te mutu mpina aza na nzela ayaki mpo asala mabe ye moko kaka kuna Saint-Esprit et faire dévier ye nzela na oyalanga lisusu te abaluki na yazongi mwasi aza vraiment nakata ndako ngana lobaka mwasi naza pièce maîtresse bonheur ya mobali eza pa mwasi kimia ya ndako ezalaka pa mwasi kimia ya ndako ezalaka pa mwasi bandeko na nga bamama soki ozotambola na obanga nzambe kobanga kochafua te
Il faut utiliser foi au Seigneur azolo banabiso. Okomona imaginez yo moko ozotambola na kobanga nzambe odekoaka elongi lokola soki okoteya baninga mosusu bayebi nzambe te nini. Faut totya en pratique Matthieu chapitre 5 verset 16. Bizaleli na yo epoussé bato oyo bayebi nzambe te bakoma kolenga nzambe par rapport ya comportement na yo. To continuer makambo ya Potiphar ya Joseph. L'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins. Il avait avec lui d'autres soins que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille, et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître apporta les yeux sur Joseph. Deuxième regard. Moi, si à Potiphar, il y a les balles à louer Joseph pour accueillir na ekobo. Boyoka, et là on nini oyo et ça la que sur les tambola na obanga nzambe retoucher moi si abatute okoki ko ça la rapport sexuel te soki nanu balité. Boyoka. Et après ces choses, verset 27, il arriva que la femme de son maître apporta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. À quelle gauche droite était? Ah oui, couche avec moi. Tout ça là est kobo, tout ça là rapport sexuel. À quel était Joseph moni yo siko yo ngate? Malamoko, à quel malamoko? Nini Joseph a lobby. Verset 8. Il refusa. Pourquoi il a refusé? Tout continuer. Et dit à la femme, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Ça c'est la reconnaissance. Abi mais muto ya pesinga nyonso boya pesinga ba responsabilité menene boy. Comment on ressala mamba boya salité boy. Pas muto yo azola tsanga bolamu. Mais ceux qui wana te. Joseph a continué dans verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette rien interdit. Pardon, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Voilà. Moni mutata mula obanga nzambe abiki mwasi ya muto osimba te abiki mwasi na za mwasi ya libala vous avez l'importance à libala c'est sacré le mariage ils aura bien mariage so bozo kana bien boza bien bozo tamola na obanga nzambe muli mosantu zo kamabino goua to continuer pour to silisa to sukawa parce que tu es sa femme verset 9 toujours comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Bandeko na ngai ba mama bandeko boza kolanda ngai ya basi bacha bino na mututi bokoma na comportement ya mindele te oyo toyei kokuta bamboka oyo basataniste nde mutu badirige kango bazopesa yo bazokosa yo mwasi okozala no yo moko tokofuta yo c'est le diable ça. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez 4, 5, 6, mais vous avez un peu de temps. Vraiment. Sambela na nzambe, nzambe nazo kokate, molimo santo ekamanga Yesu Masiya, bongola ngai na bongwana, natika vie oyo. Oko changer. Tous les cas biso nyonso wana bandeko. Moi si ya libala aza sacré, libala eza sacré. Joseph a boyi kosima moi si ya bato. Abi nyonso epesa melinga sauf yo, poza moi si ya bato. Donc moi si ya libala. Bandeko basi oya libala ba mama nalinga bino mingi bomi komisa kitoko pona mibali na bino bandeko pena do babalite tambola na kobanga nzambe longola esprit na yo ke kozala
femme seule de vie yango wana ona kokufa na nga pété na kobokola bana nga bakokola kaka ça c'est le diable ça na le tout nyot na tindi yote au forcer mutu ou au forcer les balles moko boy quelconque non tambola na kobanga nzambe mi pesa pa nzambe ko convoiter les balate mi pesa na tambola kobanga nzambe o mona nzambe o tindi lo miel mbali o benga miel o yoki ozoka go o li poison pe no mili miel o biki a tindi lo miel a tindi lo lumière hein pour moi si yone mutoza muslisungi ya mobali bonheur ya mobali ezaka pas moi si ba mama o bazana libala bubi tika kati kubata manasi ya suki te oyo ya lokuta zala naturel nzamba mona yo asepela mwana na nga na sala est-ce que yo moko vraiment tant on se posera ba question botanga ba komi boyoka nde bazo détailler Jézabel bomona tango nzamba talaka yo tango ozotia basuki est-ce que nzamba azalaka na esengo na yo amilobaka vraiment mwana asala ye boye tozala naturel bozala naturel bandeko kozala kitoko komisala kitoko ou kozala propre engolo bateka kotia babichacha kotia batatouage koperce elongi comme le quoi sorcière moko boye nzambe asunga bino atouche motema na bino mpo botambola na kobanga nzambe tosuki awa tokocontinue semaine prochaine. En tout cas, Saint-Esprit simba mitema na bino po onyo soto zoloba bo bomba yango boyoka moka te lokwa théâtre. Yesu Masiya zoya eza makambo solo to milengela. Amen.